kuto ndima nzambe ndima ye omi pesa mobimba no pona kosalela ye mi pesa lisusu kota susu na bozindo mi kaba lisusu kota susu na profondeur moningami nzambe abosani yo te nzambe na lola ayebi likambo na yo pa ayebi yo ya na ye koyebi soki lelo eza mokolo na yo lelo eza tango na yo tokoloba na nyonso eza kokoma peut-être maladie esi ebomi ndako oui c'est vrai obelaka belaka ya na bato mosusu po azala bien femme elakisi ndeko moko ayebisa mama ngai na vivaka na kisi na nzoto so na meli kisi te en tout cas na ozana makasi te donc soki nazwi mwa makasi na ke musala na sali seki na meli kisi so epe kisi wana etravaille na nzoto na ngai esili nzoto ekomi lokola babukibuki nga mikuwa alleluya baningami peut-être yo mpe oza na ka wana okoma no moumbu ya bakisi okoma no esclave ya komelisa nzoto no bakisi moto ayaki kotika basusu na mokili aza te ke kuna bango babongi yo bongaka te kuna bango bazwi yo ozwaka te non mutu na mutu aza na oyo nzambe atia mpo na ye moto na moto aya na mokili mpo avivre mpe bonheur oyo nzambe mpe atie liboso na ye moningami peut-être eza bata oyo oza kotraverse nango eza bamoment oyo yo oza kolekisa nano mai ya misu mais ekokóma na ntango nzambe na biso akochange histoire est ce que motu moko akoloba amen motu moko akoloba te non nazo persévérer motu moko akoloba te nakokweyisa suko ndima na nga te nazo garder foi na nga na Jésus Christ est ce que motu moko akoloba te wi nzambe aza na bomoi makambo mosali na nzambe azoloba eza ya solo kolembisa kondima te kozonga mpe na nsima te nzambe na biso azali alingi asala eloko moko nalingi naloba ke na nyonso tokoki kovivre oyo toza kovivre oyo toza komona est ce que ekozala na solution te moningami solution ezali eloko moko esengeli esalema